Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Nous sommes là encore une fois de plus, comme Toeb Sarabino toujours que Nakati ya B52, tous pour vous informer. Voilà, Sangoya Mawa Ekwei Libiso Lelo Oyo, le 20 août 2024. Une grande dame qui vient de nous laisser. Oyo abengami na kombo ya Mimi Chikeva. En tout cas, je crois que ebele ba ebie même pas de vue, mais na kombo ba ebie parce que aza maman présidente ya ba warrior. To ebi ba papa na biso we ranson ngia mama kanda ba bwaka na banzembo ba fali pupa ba bwaka. En tout cas, c'est une dame oyo azala rawana azala entourage azana entourage mingi ya ba musicien et puis ya ba artiste. Mais lelo oyo na tongo ya lelo sango ekweleli biso tozwi yango na pasi na motema nyonso tout lokola ko informer bino. Excusez-moi, ezaka devoir na biso yangwana to lukito kita na terrain to moi quelques informations na batu o baza nandaku en direct awawa nandaku pa na bango vidéo bozomona wana eza baza en direct pa na bango. Donc du coup et puis si passe, en tout cas nous souhaitons nos condoléances. Te souhaiter ba condoléances na biso to tozo présenter ba condoléances na biso na famille biologique ya maman na biso Mimi Chikeva et na ba warrior nyon surtout ya monde entier. Donc la famille c'est juste pour nous rappeler que lelo oyo ezato ya ndeko na biso Mimi Chikeva lobby ekozala tour nanga lobby kuna ekozala tour na yo, à chacun son tour. Biso batuto tikali na mokili ya se toyeba ndenge nini ya kotambo liwa tangu eyaka elobakate. Donc du coup maman na biso Mimi Chikeva akei akitaki kin en bonne santé, mais lelo oyo tomoni oyo ekomi tokozongisa lokumu kaka epai ya Nzambe parce que yende a permettre pe yende andimi ete molimo ya maman na biso Mimi Chikeva et kende kopema na kimia. En tout cas la grande famille de B52, la mignonne officielle, ndenge kaka tolobaka na biso ndeko na biso akei kopema chacun mutu na mutu azara na tour na ye. Ba condoléances vraiment, que son âme repose en paix, que son âme repose en paix la grande famille. Et puis si pas mingi mais mingi ya koloba ezate Nzambe abondisa kaka mitema ya bandeko oyo ba kufeli. En tout cas famille na ye biologique Nzambe alekana nako pesa bino makasi parce que seul mutu oyo apesa makasi na biso batu na mokili oyo eza kaka Nzambe wana tata oyo azali na lola. En tout cas na kotika biso tolanda et puis na kotela biso moi quelques vidéos ya bandeko na biso tomoni ndeko na biso grâce mbisi ye pazolela parce que ba yebanaki baza vraiment ba donc ba yebanaki bazandaki komona na babandaki kosolola eza message moko news moko o epesi vraiment pasi makasi nazotiela biso tomeka kolanda explication bazali kopesa biso. Merci. Mimi Chikeva lelo na douleur na passé. Non, douleur na douleur, Mimi Chikeva. Non, lelo na douleur na passé. Maman présidente na biso. Mimi Chikeva. Mimi Chikeva Chikefali pupa. Mimi Chikeva Chikefali pupa. Mimi Chikeva Chiki affective. Mimi Chikeva Chikefali pupa. Mimi Chikeva, osali biso boye mpona nini? Non lelo na pasi. Non lelo na douleur, Mimi Chikeva. Non lelo na douleur na pasi. Non lelo na douleur na pasi, Mimi Chikeva. Osali biso boye mpona nini ya victime? Osali biso ya victime boye mpona nini, Mimi Chikeva? Nzambe. Mimi Chikeva.
Chikeva là. Mimi Chikeva c'est biso passi. Mimi Chikeva c'est biso passi. On Chikefali pour nani. Mimi Chikeva Chikefali pour nani. On Chikibiso Mimi Chikeva. Maman présidente de biso. Maman présidente de biso. Maman présidente de Benana. Grâce biso salinini. Grâce biso salinini babenga biso. Chane neba suno chane moderateur stade de martyr tourner na ba warrior to sala loyenga mabemi cheka zo sekabi ina lingande boy to sala loyenga na martyr ya ostakana te kozi ba bandoro to kanga ba foto na episo bomonenga ala te ki l'autre pembe na polo ya vie nanga revenu polo. Yasmine, question. Depuis que Fali pour passer en Mokate, à Congo et en Gambo, est-ce que nouvelle Luana, si on a déjà tout le monde déjà yebi wana aza ya ye wana aza mutu na ye donc parmi biso nyonso to bato toyeba nouvelle Fali emusaza moto liboso déjà yeba koleka biso nyonso. Ouais, maman chez Prétino tiens yo po to bande no kala wana moto liboso déjà yeba nouvelle donc na nyonso totiki ka nzambe ye moko ye. Tu peux mettre comme ça aussi, mais non, il y a moi, je TikTok, moi, si je suis la sanga bacha ndeni na bino tanga cha mutu moderateur no chande modérateur on dirait Adassa viens Adassa c'était plus non cha mutu modérateur fimo za modérateur wapi kombo na ina faut kombo na yebi cha chef petit cha modérateur la ngamo kata yebi ajouter quand même modérateur. Ouais, c'est bon. Confirme. Maman, chez Petit Natio, modérateur. Maman Jennifer, puis Nazo Chayo. Ouais, maman Jenny Penatio. Maman Jenny Penatio. Miss Mulato. Miss Mulato. Oui, Miss Mulato, c'est bon. Vous sécurisez un Nesco live. Miss Mulato, c'est bon. Natio. Maman Miss Mulato, Natio. Vous sécurisez un Nesco live. Ah, oui, c'est bon. Natio Binon tout. S'il vous plaît. D'accord, acoustique officiel. Papa. On va filmer pas minutes, tu crois la une tabac. Dans le cas de marche, va filmer un temps. Là, ça monte bien, mon nez quand même. On écoute à Tina Katina, on a eh.
Maman Jennifer, bon, mon attention, mon takom buzoba, bon bloqué. Bino ba modérateur, na si. So mon takomi bloqué, comme buzoba, bon bloqué, bino ba modérateur. Élisée. Maman Jenny, na ti bino ba modérateur, na ti bino tout ba modérateur. So mon takom buzoba, bon bloqué. Attends, mon idée, c'est possible de mon anga. C'est téléphone de Bungate. Bota poter live comme kilo. Bota poter live comme kilo. Bota poter live comme kilo. Bota poter live. Maman Chimi Chike va mtakufi. Ouais, bah tapoter maman Christian. Live comme kilo. Ouais, non, là, ça va, tu vas tapoter, mais pas quand on live. Sécuriser en live. Bah tout bwana c'est beau tapoter nga live, beau sécuriser nga live, bani bakata nga live, beau tapoter nga live. Très cher grâce à maman la mission qui va maman bien sûr déjà la famille maman Flore tu es habité déjà bon on a mon ya ba petite sœur ya bana mon ya famille qui est tout sur maman fils nae comme ya kiendeni ya yoka kiangua et comme il y a une situation matanga bonjour de bonne santé maman Michikeva daki na maman Michikeva aga maman la biso ya mouvement est victime aga maman la biso ya quartier aga maman la biso donc lui azalaki copine nanga maman sœur nanga azalaki nyonso mpo na ngai c'est une maman pour moi vraiment parce que po asali mpo na ngai ezalaki mingi tellement tout na ye kolela ye parce que nayebi le pas moi makasi maman c'était tout na ye vraiment kolela ye nayebi oyo kie Mimi Chikeva donc maman na ngai maman azalaki malade azalaki malade azalaki na ye ya mouvement bien azalaki comment santé na ye santé déjà banaye déjà kodérange esali crise nga mpe nayeba ete nga aza ya olala nde na ye babengi nga na 6 heures Yasmine toza place boye michek asala crise banda lobi na butu toza na hôpital awa na 51 asala crise banda lobi na butu asala crise banda lobi na butu 2 heures du matin asala déjà crise banda lobi na 2 heures du matin bamemi ye na mama ye na ngalema ba 2 ans
Mais tu vois, Alors, une petite question. L'on y est sali que non, Azaïki n'a pas de mais quand on est dans mobile mais docteur a traité avec azalé na do balanda ki médecin OK balandi médecin balandi médecin d'azalé wana sur place mandi ba sa crise wana ba meki pour réanimer la façon déjà pour faire que gentil il y a lobby là-bas 2 heures 3 heures déjà fidèles téléspectateurs ba tout bozala c'est botapotelinga live comme kilo banga bakatanga live et signaler tapotage s'il vous plaît par rapport à la santé naïe. Mimi Chikeva Adam na poto mais azali na poto longtemps maladie naïe banda qui tension naïe ba crise naïe ba bilo naïe andobe les banda déjà parti à poto ayaki ta la famille ayota la famille warrior naïe ayota la bana naïe musu souper tu vois biso neti biso to bana naïe eraye maladie au côté à mais maintenant le balobi to ina famille passer famille les mingi balobi pe nini batumsu bazana le bakasa dala ki to éviter siko tant ils ont matite mso lemba de tek l'expérience de ko non moi la famille n'a pas vendu famille de qui va décider donc là je ne sais pas souvenir à malam belé vraiment souvenir à malam les amis pas outil poto era outil poto yeli na biloko lamba conseil non bando pe ça est déjà souvenir moko makasi parce que asili karaté soka asili ki ministre asiki na ekanda abengi osubo bando subo maman mo malamu de boto gentil avec tout le monde marche à soka tosala na ba warrior yango tokendaki marche na biso ya le 10 na le 11 na ebite subo mona ba banderole partout Mimi Chike va sali banderole nae Mimi Chike va soutien sali pour pas s'il te plaît na rochane modérateur akitilanga batu tout au bolo baba ba n'importe quoi na rochane modérateur akitilanga ba tout bolo baba n'importe quoi ok les malembe on faut bandi live ah tu on va poser là ici la fille aussi on faut poser là na bana bandi la live et puis on a channel ne ba suno channel modérateur oh la mignonne botika la besa la mignonne bongolia oh zéro lo bezalaki na 10 yo bongolia pona 1 yango zopesa posa kozongisa nga bebe na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture